papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shabaka Songo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa abisana kwanza muna wa mamange wa Oh! Parce que biloko nanga depuis na tinda bande ko nanga ngolo ba razika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Biloko ba koli na tinda kiko? Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais eko ma TV. Non. Rita na biloko leki nanga. Butaka pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui dans là, ils ont chargé les lots. Pour ça, le bureau, qui nous choisir quand on y a ça, quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de commis. 45 jours de commis. Il a fait comment on y? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque bloc en France et qui est mon Angola. La conteneur peut direct. 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau, on sur en voiture vraiment. Mais quel est le jour il y a en Angola, maman? Antonio Miala. Moi on bali wana na biso ko pe yaka rita yaka nangone za wona Angola normalement eza na palanka bana tu Angola ba yebiso komika na palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto la palanka batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres o no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène. Masiando qui TV, oh maman bino la cabine kakaba histoire vraie pour essa la bino bavre makasi. Nabanda kuna bino partout bozali nenge na lobaka nzamba lola. Apambola bino po na patience na fidélité na confiance. Ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiando qui essa la vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba sabona na site yote bo s'abonner au site ya maman abino ba o déjà bo s'abonna bo partageaka esalaka vraiment bien makasi bandeko nyonso bolandaka biso nzamba lola apambola bino ndenge na lobaka partageaka masola mama Irène parce que biso to selaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te kola mona bandeko nyonso bapesaka masolo biso tobombaka kombo mais tokendaka vraiment na sujet na biso pona kopesa conseil pona kolamusa conscience pona kopusa mutu pembeni ya prière po vino ekende liboso parce que mokili eza na ba réalité ebele merci bandeko nyonso bolandaka nga topesa merci na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama Vende la patronne Betty moi c'est mibla Vende ndakuna verchache ya kusamba ezate boni basango ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham moi c'est pembe ya vie nanga Jansi Bolanga bamouré na bamoureze topesa merci na Béatrice Lokilo na kati ya Londres ya Monsieur Fils Lokilo couple
tokosi ya kosamba eza te tobosani te na lombango kopesa Rita Chimuki babizu ebele mwasi ya papa Moïse na kati ya Dortmund bamure na bamurezi nzamba lola apambola ndeko na biso ya mobali azosunga communauté makasi pochane andel mobange na shipping na kati ya Colonne vie akanga masolo soko lingo tinda carton na Congo Kinshasa topi na ngola bana bundes benga pochane andel mobange na shipping na kati ya Colonne balobi vie abundisa keloka mutute atotie diamant na carton ekomaka na destination merci na Grace Light Cosmétique bandeko bolingaka mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi ya tata logo na ya mwana bozomona bacheker numéro ya telefone ezawana benga epo na kosala commande ya ba perruque ya kitoko ba garantie ya 10 ans ndenge na lobaka ba garantie ya vie okotikela ngo bana na testament azana boutique rebote kolata kitoko biloko ya kanon ezali kobosa na te base yo mtolingo bongisa loposo ete yango yo benga mama Cornelia olongola nduta olongola luvamandu ndenge tolobaka ba caché soki beta yo bongisa loposo pakola ba produit ebele toto ebeba yake pa ya mama Cornelia balobi solution pona biso na communauté congolaise tozana ba difficulté mingi ya po okomona ndeko msusu ya mwasi mwana 30 ans mais azopesa aspect ya mama 72 ans balobi zonga epa ya Gaslet cosmétique Cornelia Lutadila ozongela elongi ya age na opena teinture ya age na o bisou bye oyoki bye koma numéro Cornelia Lutadila tobeta masolo po esala biso bien bamure na bamurezi mama Irene ayaka boy lisolo na mebneza lisolo moko ya ndeko na biso mwasa bimso na Kinshasa mama Irene tokoma kolanda ba life no na Kinshasa ndenge na yebisaka bandeko bandaka mama Irene lisolo pa ya mama Irene ebotaka lisolo ndeko mwasa pesi solo ya mukuse mama Irene alandi lisolo moko te ko beta elamusi conscience nanga pona ko beta pe oyanga mama Irene naza mwasi moko naza no moins de 30 ans naza elenge na perda papa na biso ça fait 8 ans banda papa na biso akufi mama Irene nazalaki vraiment mwana mukie naza mwana liboso epa ya papa na biso na mama abotinga lelo nakoma kobelisa mama papa na biso akufa papa kufa ka ndenge nini papa biso azalaki kosala esika ya malamu mama Irene beta liso nanga elamusi conscience nanga plus nazolandaka maso na yo yango nalobaka soko landi mama Irene omoni parti moko intéressé okata ndeko nanga ti ata na TikTok ya moke ndeko ayoka soki ndeko ana pambola mito azwi conscience nzamba ala okantia na yo moto kata ki po tobetaka masola solo biso tobetaka aubergine te mama Irene pa so zeko sana esika moko ya malamu mukolo moko papa yaka na garçon moko na ndako na biso ebisaka mama lamba biloko bongisa ndako na koya na mupaya ayaka na mupaya na utaka Belgique alobi azali collaborateur na bango esika basalaka tozalaki na vie ya malamu mama Irene tozangaki lipa te tozangaki mbonga classe te tozangaki pelamba te papa azali kosala esika malamu baboti biso 4 nga naza lokwa mwana liboso ya mwasi mama Irene ntango papa yaka na mwana mobali wana oteki Belgique collaborateur na ye mama Irene mutu wana yaka defa na ndako na biso akomaki kolinganga mama Irene na comprena te ngai pe na linga na bombela bapapa na biso na komi lokola likangu ya mwana mobali autaki Belgique po azalaki collaborateur ya papa na biso du coup tosende kaka 2 mois ya bolingo akomi kopropose nga il faut abalanga po ye mission na eza ntango molai te na Kinshasa il faut azonga na ye Belgique il faut abalanga nayaki koyebisa mama na biso mama azalaki contre habité ozana no mwana moke pourquoi ozoyela libala ozangi nini na ndako bamure na bamurezi bo partager lisolo bo like bo s'abonner tango na lobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga c'est identité ya Bundes Irene Masiandoki o bozo mwana photo wana bozo ka voix ebete le Pro Max mutu azoloba tozo kende bongo bo partager a histoire ezavre de konabiso mwasi azana Congo Kinshasa mama biso azaki contre abi eloko ni ozani na ndako classe ozotanga ozolia olalaka na esika bien nalingi libala te eza 20 ozozanga eloko te mama Irene nga bolingo ekotaki papa na biso puronga aza mwasi suka nefa bala mwa bala aza na venir atangi mingi aza mwana koli na poto aza collaborateur na biso mazo diriger kutu na biso ba oyo mwana soka fi chance libalo pourquoi pas mama Irene ndeka mwa bala tozali ko vivre na komo kende pa na ye to komi ko malokola mwasi na mobali na 2 mois to salaki akomi ko accélérer nga il faut kaka bala nga kaka na 2 mois ya pamba mukomsusu na bimaki mama Irene na kendeki pa fi mo ngaki nga suki ba rasta asilisaki nga ngote la fale na kende na kende pona sisa suki na ngetikala kindambu mama na biso abimaki
alobi ake église même sasamba na église a pasteur moko munene ayebani pe na Kinshasa wa alekaka pe na ba réseaux sociaux alobi ake église bakendaki na chauffeur papa na biso ayekoya na sima na mopaya wana collaborateur na ye o akoma ekolukaki abalanga papa na biso ayebaki déjà ke azoluka balanga po mama bande déjà koboya alobi naza mwana mokie papa azalaki pour nga fo na bala tosali kaka 2 mois ya pamba tozokende 3 mois mama Irene papa na biso bayekoya na sima moto azalaki te pa na biso papa kotina mopaya na ndaku eloko bazali kosala toyebi te mama na biso akendaki église embouteillage moko ezalaki ya makasi selon lisolo ya mama na biso alobi na chauffeur bazonga tango bazongaka mama Irene mama na biso afongola porte akuta papa na biso na soi-disant collaborateur na ye mobali azolinga balanga oti Belgique bazoko s'embrasser lokola mwasi na mobali bazosala ba geste nyonso oyo mwasi akoki kosala na mobali mama na biso akweyaki bandeko bolanda lisolo asalaki crise mama biso kosala mama biso asalaki crise akendaki na hôpital ezalaki vraiment pasi babengi biso toye mama aza na hôpital asali crise pona papa abiso nde mama asali crise moko kendele sur mama yango mama kokufa mais lokola famille mama bazalaki na vie de prière mama biso ayaki kolamuka Toma biso la mukaki a relaté petite sœur ne maman leki na biso makamba monaki avance la crise et pas ya papa na biso. Maman Irene ekomaki grave. Ekomaki vraiment grave. Tu quoi apprendre que moi namba liwana auta Belgique te. Azali tonton moko azala kaka na Kinshasa. Ndenge papa bande ko sala musani bakomaki na ba monde mususu. Bakomaki ko luka mbongo to vi na bango na ndenge ya kibonzambe te. Bo comprendre. Yango esalaki ke ba sacrifice fallait sala ma côté ya papa yaki ko livrer ndenga mwana na ya mwasi nde na kende ko sangana mobali oyo asangana rapi na papa na nga na monde na bango nga na miyeba kiti tant mama biso amona ki mobali azolinga balanga ye ba osala bongo na papa émotion ese ki mama biso akoya ka sala ki crise pona papa muta ko yeba te mama ndenga sala crise ba ko kipa kufa na ye même mama biso la muka bien que le santé koma ko tungisa ye mais quand même aloba eningisa ki famille makasi. Mama Irene, mon balo anzaka na Belgique te. Aza garçon mo kazani kana ko Kinshasa, aza muta monda mabe, papa maki na ndako pona ba sacrifice yango sengai, moi mobala sangana kana papa lokola mwasi, azo sangana suna Mama Irene na koma ki traumatisé. Et senga be manga na église ya munene mafsa sambela na Congo, balandela ba prière nanga. Mama Irene bandi ko lando lelo te. Ba prière pour nazala malamu mama biso maladi nzoto eningana ki famille vraiment ekomaki na stabilité moko okondima te parce que tokomaki na vie moko ya malamu déjà na vie mais na minute papa na biso abebisaki famille ekomaki stable et panzanaki nango ezalaki nango su malamu te po moso natalaki famille na biso tokomaki vraiment stable moko mino azondima papa azondima mama musala befort azosala mama stabilité nyonso tozalaki nango ekomaki par terre tokweyaki na biso complètement. Papa na biso akomaki kotambola sama papa via papa na biso ebebaki papa se décida zonga na village na bango kozonga pa zonga ki na village na bango asalaki 4 semaines to ko apprendre que papa na biso akufi na village tokendaki tomona kora papa tokunda papa na biso makambo wana eseleka mais mama na biso azati lo bien que santé koma kotungisa ye vie ya vie oyo tozalaki ezalaki malamu leo tokomeka nikoli ezonga ya pasi papa kufa makambo se koma biso ya pasi oyo totika na ngezaka ka lopango. À part le pan, on a un comme sous-souté, auto kobete la tolo maman Irene, tant on a zolando na réseaux sociaux, na zo kamasna ki solo beta ki lobby, yandeko à moi ça sala ki tatouage, na bité, na lundi maman Irene na live, na beta peliso, na nga mais eloko ni na zo bete la CT. Maman Irene si ma vie na nga ata na zo sambe na koma na ba difficulté. Maman Irene soki na lingi copain ndenge na koye mukolo boye. Mo bala ata so bande ko sala. Ce ka sangisi nzoto na nga fo musala na ebeba. Yango na simbi pe na bokebi na la ifo lobaki mama Irene mibali mingi vina bangezo beba ezapo na basi bazokuta mana bango. Mama Irene ngana le passer na ngana bimana mo mbalo na yeba kiteka bimara na papa nanga. Mama Irene sima na zi mibali misato. O balinga kinga makasi. Mama Irene koma koka soma kolinga. Yango na mibwaki na masina losambo. Mubali boso linga kinga mama Irene azaki na musala malamu ana Kinshasa. Tushara mbongo na ina ndenge na ye. Tant kaka tolingani mwambali wana musala ebebi projet ya libala na mai to ane loka kosala te $10 ekomi ya koluka tant kaka sangani nanga via mwana mbali wana ebebi na ndenge to ekoka bwana
mama Irene ekolinga mobali moko baza mwana poto autaki Londres mwa mobali azalaki na biloko ne na Kinshasa awa andaki koteka biloko sinayaka na bacontener amonanaka na mwa mbongo ne mama Irene ntango tosangani kaka nanga misala mwana mobali wana ebeba akomaki vraiment na badifficulté nga mwana bandaki kosentir ke soki nasangani na mobali ezomema bamalédiction na via mobali wana azokoka koloba te eloko esalanga mpasi mobali andako ya aboyaka mwasi na Londres alingaki nga mama tovandi ne mikolo ebele te mama Irene mwa mobali wana akweyaki biloko nebeba ekozongazongaki Londres bazwaki na cancer ya makila mama Irene kozonga mwa mobali ozonga akufa na Londres bakunde na Londres namona ta corps na ete mpo nga na nakenda poto te naza na Kinshasa mama Irene nakoma na somo nakolinga frère moko aza frère en Christ kaka na Kinshasa asambelaka makasi mama Irene abande koboya kutu tosangana lokola tomonana kaka bolingeza ya pembeni tokweisamaki na ekobo mama Irene mokolo kaka na kusha na mwana mobali wana mama Irene na sante eloko moko elobelanga poko boyi kaka te ti babala yo mezaki trop tard si na bimi na ye partagelenga lisolo ndeko mwasi aza na Congo ezotalisa bandeko ya mibale ebele bavi na bino ezobeba eza a cause ya basi bozobima na bango eske bolandinga na bokebi ndeko akufa na Londres na cancer ya makila azalaka na vi na malamu aokita na bacontener na ya Kinshasa alinga mwana mwasi oyo tobeta lisolo aza na RDC ye mo mutape biso bisolo conscience nebi kende na kushina mabala azotalela vi na ye abiso epene azala na balien ngo nde baloba na église baosanga badelivrance epene esimbi délivrance eza bien c'est que mwa mbala ozala malamu mayira ntina bima na mwa mbala wana nazozela natala sor ya mwana mobali nazomona ngo misali na Londres ebebaki azomi na Londres baproblème si problème mama bana nakomi kosali baproblème ake Londres akomi na maladi cancer ya makila diku mwana mobali wana akufa mama Irene oyo naya kolinga frère en Christ awa tozalaki bien famille ezolinga nga asalaka na ye position ezalaki mwa afutelaka ndako na ye ntango kaka bimi nanga mama Irene misala na ebebi mwana mobali azokoka su kofuta ndako na ye afutelaka te ande kova na monga fula azwaki ndako ne mwa kitoko na $100 abande kodébrouiller mwana mobali azasu na mbongo kofuta ndako te mwana mobali akomi ozanga na mbongo kosomba pantalon mwana mobali akomi na badifficulté mwana mobali azongi mpa na bango abundani asali na kabine mwana mobali azokoka kaka te osanti ke mwana mobali oyo nazwaki ye na niveau oyo te nazwaki deja azalaka na mwa televizio na ye bakiti akendaka mosala apesanga na fiski ata $50 nasala suki na Kinshasa ntango na perdre wana nabaki te lokola Londres akufi na ye nazwi ndeko asambelaka tovanda na biso lokola toza na Kinshasa tobalana mama Irene baprojet ezalaki bien mwana mobali wana vi na ye ebebi yango ntango nazolanda mama Irene motema na ngai lobi nabenga mama Irene osunga bandeko ya mibali bandeko mingi ya mibali vi na bango ezobeba eza bafamille ya bandeko wana peti eza mpe basi oyo tozokutamaka na bango na vi bota ndeti histoire ya mwana mwasi oyo papa na ngai kosakrifie epai ya mutu na bango ya misala mabe mpe abima na fi oyo bien ke nakoma kosambela meka nakoma komidute eske nzambe ayoka priere nanga natali mibali misatu ndenge vi na bango ezobi bamoka koti na sa mabele mama Irene ezalaka cause nanga mama Irene mobali wana vi ebebi na mawa mama Irene nazotambola na nzela mikolo avana bengo kakawa mama Irene auta okutana mibali mwana mobali moko aza musicien ayembaka na orchestre moko kitoko na Congo mama Irene alingi ngai mpona aza mwasi kitoko natalinga mwana mobali oyo tosambelaka na ye akomi na badifficulté belebele batianga moni mosombela akomi kaka baproblème fo na kima mama Irene nabina linga mwa mobali oko aza musicien ayebani mpe boye peut-être nakose retrouver mais nata mokie na linga na mwa mobali yango ayebisinga atiki ne miziki amona asali makambo mosusu akoyemba nde lisusu te mama azodétruire vie na ye moko ozomona ke mondi moko ya ténèbre komi mama Irene asili mayele ntina landi life na olobi na bite fo nabenga mama Irene ayebisa bandeko mibali bolimbisa nayebisa bino na grippe tazi vita lisolo esile eliawa
bokeka osambela vwe bebi bandeko ya mibali biso lisuki bokende lukilo na nzambe ebisaki bino kosikosi soki bandi koloba na koloba mingi te tokomi na suka bandeko ya mibali bokende lukilo na nzambe boza na vie de prière bavi na bino ezobeba mpo na basi bozolinga boyeba etadami na bango te abima na mibali ya ndenge nini basema nini na nzoto na ye basi mosusu batambolaka na banyoka na nzoto bavene ezokanga mibali papa ozolanda yango ozalaki na mosala ozalaki na vi ya malamu bando oyeba na mwasi otala vi na ndenge ekomi yaya nzambe azalaka nzambe abana basi te noko abana lukilo na nzambe mawa na vi mingi ya bana mibali ezobeba bozosangana basi oyo batambola mabe basi babima na banganga basi batambolaka na banyoka basi baza na esprit de mort esprit ya pauvreté ezolanda bango oza mobali kitoko ozalaki malamu okutana fille moko ntango osangani kaka yo koma impuissant ndeko nanga nzambe balukaka ye nzambe aza mpona bana basi te aza mpona bana mibali te nzambe aza tata na biso nyonso toyekolamusa bandeko ya mibali mingi misala ebeba ozalaka na océlibatere osalaka oza na mokanda yo na poto olukaka vi na yo malamu tala bando obala mwasi bokomi ndako moko tala badifficulté ezolanda yo natindi yo toboya mwasi benga mama okende koluka nzambe couple ezalaka na avancement ezalaka na bakomba kola pambola bino kosukosu ebomi kisongisongi na kikosukosu ezalaka malamu te ezwa nivo mayela nazoloba onzie muta malamu yoka voi nyonso ni ebominga kosukosu soki ezalaki kosukosu te engaki na ganga nzambe kosukosu nakosola po tokabwana tazi vita kosukosu ya be Zakari Tulomba nzambe apambola bino Beatrice lokilo na kati ya Londres ya Monsieur Fils lokilo kosukosu ebomi mwana tonga malamu eza te madombonga la patrona tosuki awa bizu baye Bana Suisse, biso kaka boye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kati ya Zurich eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kati ya Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service umela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kaka boye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service.